Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Grâce Mondiali ndaye kolobalanga ke Stella Kofi. Vraiment beaucoup de courage, vraiment. Ça fait trop mal. Moi, je savais pas. Navanda qui dit que Stella Kofi Nazaki en ligne, j'étais pas au courant. Au plus tard, à 13h, la formule téléphone nanga, na moni ba message à battu belé. Na essayé un peu de se connecter. C'est au moment-là, na eu mon que Stella Koufaki, na meki benga numéro à Clara, sa sœur, numéro ni bando le kate, na bando benga numéro à Stella parce que na banda ko digérer une situation en côté. Na bando benga na mon numéro ni le kate. Dès qu'on s'est connecté, j'ai vu des amis bazo publier et tout. J'étais aussi en panique. Je me suis rendu compte qu'il y avait qui peut sous-souter. J'ai commencé à pleurer un peu. C'est une copine vraiment d'enfant, je peux dire, parce que nous tous on a grandi à Matete, malgré qu'on a quitté après, mais tout collègue qui sont surtout placement quoi. Voilà. Bakoto ya Stella ya moto apilia na Facebook na Mastella yote Mastella yote na yo kota na deuxième statut na ye na ye komona yo ezo circuler na internet wana ya voiture wana italaki accident na meki kobenga lungu na kuza téléphone te na meki kobenga Clara na komeli Clara na WhatsApp na ye azalaki en ligne te nde na ye kobenga camarade ya miso moko aza na kino wana Grâce Mondiali ndaye kolobalanga ke Stella Kofi. Vraiment beaucoup de courage, vraiment. Ça fait trop mal. Tu vois un peu, et on te dit, mais pas les honorer. C'est déjà une preuve. Tout le monde qui était là, Zafi à l'Oyengité. Quand tu es dans la prière, il y a toujours des tentations. Même Jésus, on est humain. Moi, pour moi, je dis la mort de Stella, c'est une appel de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui est arrivé à Stella, ça peut arriver à n'importe qui. Les gens qui disent n'importe quoi, Stella, ce sont des gens qui ne connaissent pas Stella. Stella, c'est une fille qui prie. Donc, comme on est potangama, allez, yes, quoi, qui n'a pas bête à tout, on a copine nanga, donc c'est là qui bongo. C'est là qui a ma fleur. Donc, pour nangai, na perdre copine, mon habité dans Zoé Wapi, dans Zoé Lissous Wapi. Yamoni en passant, non plus ça car quand photo bandola qui sababu lingo, l'un envers l'autre. To lingate que to kufa, to banda kochana ba statut, to poster moninga, to moninga zanvi, poster amona combien on considère kaye, combien on linga kaye. Wana zaki sur la pandika bo, on a Stella, na moni message à Stella. Grâce Mondiali ndaye kolobalanga ke Stella Kofi. Vraiment beaucoup de courage, vraiment. Ça fait trop mal. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission présentée par moi, votre humble serviteur Barry Baza. Monsieur le journaliste, grande joie de vous présenter cette émission. Vous êtes plus de 30 000 abonnés de partout dans le monde, de différents pays où vous nous captez 5 sur 5. Merci pour cette fidélité, merci pour cet amour, merci pour tout que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Continuez de suivre les émissions. N'ignorez pas les publicités. Likez, commentez, partagez. Et Ozo Salabiso, très bien.
Merci à notre Seigneur Jésus-Christ, à de vie. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à notre sponsor officiel, Yannick Chamba Godson Bossamboka. Meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux à ta famille, meilleurs vœux à tous nos abonnés. Motema Clarisse Oganga, maman sociale, moi, maman Mato. Clin d'œil spécial à vous et joyeux Noël, le bon année 2021 à vous tous. Et j'ai dit aussi un grand merci à notre réalisateur, l'homme qui a réalisé le film de Jésus, Mr. Bilili, à Jinzengu. Clin d'œil spécial à toi. Il ne pourra pas penser aussi à Deborah Koussou, la poupée. Et je pense aussi à Dekare Bachia pour l'assistance. Malik Arafat, un clin d'œil spécial à toi. Julio Molamputu. Il y a Goethe Kamazi depuis Montréal. Jonathan Gana, obésité financière. Je résine à la merveille, moi, mamie. Monica Makambo fait des disques. Bébé Seigneur, Maman Nakenaya et puis Primaël. Pourquoi pas penser aussi à Sephora, Ndombe, Shekina Vumbi, Kitoko P $, Kitoko P Taille, Kitoko P Nyonson. Et José Mouyemba, clin d'œil spécial à toi. Alors, sur ce sujet d'actualité, on ne cesse pas d'en parler parce que jusque-là, corps Yann de Konabiso, c'était là où il y a un accident mortel où il y a dans le boulevard du 30 juin, où il y a suite, il y a grave accident où il y a de Konaï, où il y a grande sœur Clara, qui a urgence, dans le mobile, moi, Katana qui m'échappe. Et moi, il y a moi aussi, grande sœur Clara, Dieu a fait grâce à se retrouver. Dans mon commentaire, au bout de la récent, nous avons Kamawa. On a Clara, Ndele qui n'a pas été là, qui est sur place. Et Bongo pe Bunga qui a le même jour dans ma campagne. Mais belé pour mon ara qui est très mystérieux. Mouto Bazaki na yona. Il paraît Mouta Bakisi va rambo belé. Et Bamaram ka réseau bima. Mais vu que biso tout n'a côté la bino actualité est sûre et certaine. Alors trop qui ne peut pas la famille basté là. Ce va vous permettre biso tout me un peu quoi interviewer. Qu'est-ce qui était vraiment passé? Tout y est la vraie version. Même dans le quartier, il y a moi information. Alors, exemple, la télévision, l'équipe Mobimba, et qu'on quitte ma bien, ça ma tête, tout ça, il y a toujours. Moussala, Nenge Longo Bani, il y a la information bien traitée et puis bien diffusée. Les fanatiques Nabiso, Batunion, Soboza, Penda touché. Les Kambo, les Kama, et Salami, vraiment, ça fait trop mal. Alors, on a Zaki, ami proche. Il y a Stella dans le téléphone. Alors, aujourd'hui, tu as un spécial témoignage avec quelques amis proches encore. Il y a Stella. Mais un peu comme bête, il y a solo. Il y a Stella qui sont vivants. Beaucoup de gens ont photo Stella, la vidéo que le Canada a dit. Moutou a réalisé un film à Jésus, à balancer, à ça, Moussala, comme il se doit. Alors, tout à l'heure, tu as en direct. Na amis proches, il y a Stella. De partout dans le monde, M. Bazar à Kinshasa, M. Bazar par-ci, par-là, Séverine Mouchoua, c'est Vastro, donc Toko Bengaye, et plutôt solo là, Toyoka vraiment quelques témoignages, où il coupe sa penda, pas si, Babi, maman, Estella, Petoye, Etani, Nazanango, famille Estella, Etani, Bazana Yango, allô, bonjour Séverine. Oh là là. Voilà, donc ça fait trop mal. Tout le monde a eu le bel même, il y a Séverine. Tous eux, quand vraiment, ils habités. Mes condoléances encore une fois de plus. Beaucoup de courage, Séverine Mouchoua. Aux écoutes en direct. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Séverine. Nabengio, pour que Yotel nous a vraiment proche. Il y a Stella. Tout me un peu koyeba eta ya maman sikoyo kuna na famille balobi ndenge nini programme et puis eta na bango déjà et puis Clara o azaki na hôpital toyeba vraiment moi quelques informations. Déjà eta maman eza bien té parce que notre solo anaende sikoyo. Donc maman a vraiment bien té mais comme aza moi si aza femme de prière. En tout cas, zolendisa bisuka na liloba nzambe aza passé parce qu'à perdre bébé nae vraiment Stella nae. Mais Clara, gloire à Dieu, bonne nouvelle. Clara Bima est en coma déjà depuis avant-hier. Aza très bien, azo tambola pe bien, azo lia. Donc si tout va bien, kokyo Bima en hôpital.
si pas aujourd'hui, demain. Parce qu'Azan est bien juste qu'à Azotuna Castella, mais jusque-là, non, tu es ici l'autre côté. Donc, au niveau famille, oui, conscience, tout, ils ont par la grâce de Dieu, nous sont vraiment, ils ont donc. Quoi. En tout cas, on a remercié Batutu, Bachaki Clara, la prière. Il y a Zaka na comment. À bouger, à l'obité et l'autre côté. Bon, jusque-là, non, Azaka na comment, Bakataki, Misapi Mibale, parce que Misapi, on a des oies qui choquent Makasi. Mais jusque-là, solution aux Makati, mais tout bon de la Kanzambe, Abimisa Epe, mais on remercie Batunyo Soyo. Bachaki Clara na ba prière Nzamba Lola Pambola Bino parce que après quand émission to sala qui je crois 2 heures après bah qui obenga nga ba qui abimi na coma donc Dieu a vraiment fait grâce. Ouais, gloire à Dieu. Amen. Nzamba vraiment asali bolamo. Amen. Voilà. Mais à présent, tu as besoin ceux qui bami mususu ya Stella Bazali peut-être moi petit témoignage ya Stella de son vivant dernier banda ko se comporter nabino et tout. Et puis, ma photo mon réseau circulé, il y a mariage, il y a tout témoin éclaircissement côté wana. A balaka, a divorce kato, a balaki a zaki na procédure, il y a na mobile na na poto. Bon, c'était la balaka, oui, à balaka civil, salaka mariage coutumier quand de tolande la procédure na libala, à salaka civil, mais c'est pas que à divorce, mais il y a un problème. Bamatata kaya bolingo ndenge ezala bazaki na mwa bamatata moke mais a divorcé te cela c'est une femme mariée donc voilà. OK, mobile naza na poto. Oui, mobile naza na France donc fallait qu'à rejoindre mobile naé si pas na décembre oyo année prochaine mais isalami kande salami le komo ezonga panzambe. Amen. Yo poza ka libanda na bito bozaki pas en contact na mobile naé to ba peut-être état mobile naé ndenge ezali. Bon, tozalaka na ye ami na Facebook nazalaka mpe na numéro na ye mais batelefone ka ndenge ebungaka esalaki ke na perdra numéro na ye e na eseyaka kocontacte na Facebook mpona kozwa su numéro na ye mais esalaki ke Facebook yango c'est comme si bapirata ye ou asalela yango lisusu te donc bref nazala so na contact na ye te eta na ye mpe tozosinquiete biso bakopi na Stella tozoyeba te aza nde nini na moment oyo mais toyebi vraiment pas trop quoi. Surtout il est un plaisir parce que lui maman est femme de prière à Olen Sabino na lilo banzambe gloire à Dieu vraiment c'est bien. Vraiment pour baba qui maman père banda ko kokata zole la même papa pe makana munoko maman. Papa ozala tout le temps na hôpital mais eloko ebima liloba oyo ezobima mingi na munoko ya maman eza kaka azopesa biso baconseil tosala attention na bacamarade misusu tozozwaka misusu bamemayaka na baproblème na bango ya vie amemeli oyo likambo moko boye yokana te donc parce que semaine oyo ezalaki semaine ya Stella ya jeûne et prière donc azalaka semaine moko asacrifie yango na bajeûne et prière ezalaki alors semaine oyo yango mama azolela azoloba ke ake na chambre ayabetela ye po abima banda baprière na ye mais mwana azorépondre te donc Stella apesi pasi vraiment mpona bato mosusu bakoloba o mama alobi nzambe kaka nde azwi bato mosusu na bacommentaire bakoloba mpona nini ye moto akotaki église est ce que pasteur na bango amonaki liwa te pour ka empêche yango parisi omoni Stella nga nayebi Stella ye moko amibengaka femme fainéante Stella aza mwasi oyo soko abimaki azongi alie na ye fufu na ye akoti na chambre atya te mwa moke alali Stella aza motu noko ya libanda te Stella ya mwasi apongi ye alinga na ye pongi na ye puis Stella so alali alinga te badéranger même atanga oyo so na obenge boye omona ayambi yo na telefone bebe nini nalali donc Stella aza bongo ye alula na ye pongi autaki église azalaki fatigué falaki alia na ye fufu na alala na ye donc esali ka sorti ebimaki wana vite fait tout alors badetail mosusu na okota te Stella abimaki vraiment azalaki partante à 100% te mais selon maman alobi donc nzambe nda permettre yango parce que
nzambe tosambelaka c'est un dieu jaloux alinga te basangisa ye Stella azalaki na besoin asangisa te ke lumière na ténèbre mais lokomuka ezonga pa nzambe lokumu ezonga pa nzambe nzambe ye moko ayebi le pourquoi esalami boye Vraiment, on a un peu créé un groupe WhatsApp pour soutenir les amis de Stella et tout, pour un peu de programme, pour soutenir famille et tout. On a habité sur Toro, j'attends quelques personnes aussi, Toro, quand ça va la conférence pour que tu mettes un peu comme solo, bande comme Soussou, na yo mo pays compris pendant quelques minutes pour paraître à Busso. On a habité ici, c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Allô? Oui, allô, Oui, bonjour. allô. Bonjour. Voilà, en fait, on rôle comme boza en direct na exemple télévision, boza baninga ya Stella, bo se présenter, tout monde a lobby à se présenter et Moussou se parle bien à se présenter Oui. et puis to mec un peu consolo un tout petit peu. Allô? Oui, allô? Oui, tout le monde a se présenter et puis Moussou a se présenter. Kombo danga Vanessa Ifoji, baza camarade là. Ok, Vanessa. Et puis l'autre maman? Vanoni Bontal. Vanelli, hein? Vanoni Bontal. Ah, Vanoni. Mes condoléances, Vanoni, Vanessa et puis Séverine. Merci. Oui, Séverine, mon choix, c'est vaste. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Nalingi naeba un peu. Vanessa, Sangwa Stella, n'habite na moni numéro moko eza ya Angola, na moko eza ya Kinshasa. Vanessa, aza na Kinshasa? To Angola? Oui, naza na Kinshasa. Ah. Ok, Robert, absolument les solo, il y a Sangwa Stella, on comme la qui ont et puis quelle relation vraiment posée dans Openza, mingi na Stella. Ouais, Sangwa Stella et Komelaki Ngai. Nazalaki même pas en ligne. J'avais fait au moins 2 jours que je n'étais pas connectée. Pour des raisons personnelles, j'étais chez moi. Je ne savais pas. Navandaki Tik Stella Koufi Nazalaki en ligne, je n'étais pas au courant. Au plus tard, à 13h, na fongola le téléphone nanga, na moni ba message à batu ebele. Na essayé un peu de se connecter. C'est au moment là na yo mona que Stella Koufaki, na meki obenga numéro à Clara, sa sœur, numéro ni bando le kate, na bando benga numéro à Stella parce que na bande ko digérer une situation en côté. Na bando benga na mon numéro ni le kate. Dès qu'on s'est connecté, j'ai vu des amis, bazo publier et tout. J'étais aussi en panique. Je me suis rendu compte qu'il y avait qui peut sous-souter. J'ai commencé à pleurer. C'est là, c'est une copine. On a étudié avec elle à Massamba. En dehors de ça, tant que temps qui après école, ma copine est bélé, bah voyager qui va ailleurs. Mais là, tout ça qui naïe, même quand elle était mariée, moi aussi j'étais mariée. On traînait ensemble. On passait vraiment du temps ensemble avec elle. Voilà un peu. C'est une copine vraiment d'enfant, je peux dire, parce que nous tous on a grandi à Matete, malgré qu'on a quitté après, mais Tokola qui sont surtout placement. Voilà. Merci beaucoup Vanessa pour cette petite histoire. Vanoni, je crois, c'est Vanoli? Vanoni, oui. Ah ok, Mami, à ton tour, Liwa et Stella et comme elle a qui ont et puis Bozan a quelle relation ensemble? Na se connecté na WhatsApp nanga namoni copine na biso mo Christelle Lomboto na statut na ye tie bakoto ya Stella ya to apilia na Facebook na Stella yo te na yo kota na deuxième statut na ye komona video ezocircule na internet wana ya voiture wana etalaki accident na meki kobenga longo za téléphone te na meki obenga Clara na komeli Clara na WhatsApp na ye azalaki en ligne te nde na ye kobenga camarade na biso mo aza na kino wana Grâce Monjali nda ye koloba langa ke Vanoni Stella Kofi Vraiment beaucoup de courage, vraiment, ça fait trop mal.
Comprenez, cher ami internaute. Stella, c'est une copine de totanga na Stella la première CEO la molende. Biso na bakopine mosusu totangaka ba Justine bakopine na biso mosusu na molende tozwaki te na première wana biso toye kochange ekole yango Stella bayaki okende ye masamba apart wana tozalaki na relation moko parce que toza biso nyonso bana matete de temps en temps tobandaki kokutana même dernièrement wana ou toza na kine tozalaki na Stella. Voilà, vraiment, ça fait trop mal. Beaucoup de courage, Nabino, vraiment. Nzambene, on tapait, ça aurait pu à Joaka. Mais sinon, pour les interprétations de gens, Koyo Kabino de Borolo Baboy, Vanessa Pabiazaki mariée, Séverine Para mariée, Vanoni n'a habité ce pour mariée, Séverine Monchoa, c'est vaste trop. Alors, le Koyo Kopé, ça passe si, Bako interprété, Bako Loba, et Belé, ils ont la race aux jeunes filles à Koufi. Oh bafi balingi via loyenge bazali bafia cop boye tout na ebité a boko yoka bongo étant que bino boye baki copine na bino et surtout que boza pe ba femme mariée ba grande fille bozo mi lo belanine par rapport à liwa ya moninga na bino papa na mokili balobaka baloba mabe mpona yo bakuta onango te baoyo nyonso bazosala bapublication bazosala bacommentaire mpona Stella biso bamere ami ya Stella tana eloko toloba te tosengaka mawa nzambe ekitela bango baloba wana nzambe alimisa bango Stella aza mwa mwasi mwa banga toyebi comment est-ce que Stella fonctionnaka Stella aza camarade mombo apporta en plus na bavi na biso tuna baconseil Stella conseilla biso de trop oza na problème moye na 5 heures ozwa appel à Stella oyo de consoler yo mava notala donc papa na okokasi vraiment Vanessa on a battu ba koloba mpona bato nde bazoloba sur Stella, moi je dis bato bazoloba mpona Stella eza bato bayebi Stella te biso bacamarade na ye toyebi qui est Stella. Stella c'est une fille bien, c'est une fille respectueuse. Ça arrive parfois dans la vie, tu peux avoir ton petit problème, tu cherches à prendre de l'air et la mort te prend, on ne sait jamais. Personne n'est parfait. Tout ce que moi je sais de Stella, Stella c'est une fille bien. Stella est d'une bonne famille, elle est très bien éduquée. Biso, par rapport à l'âge, on n'a même pas de 30 ans, on était déjà mariés. C'est par rapport à la marche, tu vois un peu. Et on a mais pas honoré. C'est déjà une preuve, tout le monde que Stella Zafi a l'ONGT. Azafi Moko bien. Ce qui est arrivé à Stella, ça peut arriver à n'importe qui. Les gens qui disent n'importe quoi, Stella, ce sont des gens qui ne connaissent pas Stella. Stella, c'est une fille qui prie. Quand tu es dans la prière, il y a toujours des tentations. Même Jésus, on est humain. Moi, pour moi, je dis la mort de Stella, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. C'est la volonté de Dieu. Même dans Stella, parce que Stella a Zamwana Yanzambi. Que les gens arrêtent de dire des choses sur Stella. Sur une personne inconnue. J'avoue, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Même ma connaissance Nabiso Moussousou, Bazo, Lobampé, n'importe quoi, quand ils voient que vous postez, camarades, non et tout, mais on n'arrête jamais de les remettre à la place. Toujours le béabon, toujours, Stella, c'est notre copine. Ça peut arriver à n'importe qui arrive à Stella. Ça peut arriver à n'importe qui. Batika Koloba, n'importe quoi, c'est copine Nabiso. Tout ce qu'ils disent sur elle, c'est la vérité. Stella, c'est une fille bien. Stella, elle est mariée. Stella, elle a une bonne vie. Elle est d'une bonne famille, elle a étudié dans de bonnes écoles, elle a une base solide. Azafi aloyenge telopa ba fio bazolinga ba traiter neti entraîner non, Stella n'est pas comme ça. Peut-être l'okoso yanga umela kina boîte biloko wana tu wana c'est pas ça. Stella elle touche l'argent, elle a sa petite vie.
Azafi Anzalate, quand je dis qu'elle est d'une bonne famille, elle est d'une bonne famille. Son papa touche l'argent, sa maman, elle est d'une bonne famille. Azafi Anzalate, Oyabimaki, toi qui es Kolanda frites, je sais pas moi quoi. Elle a tout pour elle. Et ça, kaka plaisir, kakande, et mes maquillés, voilà, c'est arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Merci beaucoup, Vanessa. Séverine Sevastro, un mot aussi par rapport à Vanessa Bautskolo, Navano. Pour le banini pour na bato mokile ko makana makambo belé o pona nini ya wele ko kendete pona nini bango batikala kaka pona champagne to whisky le moto wana bye bye kaza muta bakisi ba mloko nyonso ka ezoloba maloba mawana Barezi omoni na biso tobito banda koluka kolingisa biso pa bato tosalelo te parce que na vie eza mutu nyonso takoki olinga yo eza na bato mosusu baojalousie yo eza bato mosusu bandofinga yo eza bato mosusu baolinga yo donc vie eza bongo tokobanda oloba te ke nde baofinga Stella bon boye toleka tobanda odementir bato nyonso tu t'imagines que na photo ya Stella po aposte na Facebook photo ya suka akomi na plus de 700 commentaires mais na ba 700 commentaires ana so bandi otanga ngo kapena motema nzeye bazopasolo na mbeli ça fait mal Barezi ça fait mal toyebi Stella nga na kitaka kine séjour na nga to na kitaka na kine papa ba Stella asombela nga toujours bouteille ya jibi toujours pe bouteille ya jibi yango moko te parce que na kitaka bon momona pena na yebwe azosopa ba bouteille ya ba jibi Stella aza moto akosutukela champagne te biso tozalaka obima mingi ngai Stella na Vanessa obosola na ye tozala so toke place tofai na biso ka place mais tokomande na biso ka ba champagne pour rien tomela na biso ka entre nous ba whisky pour rien parce que vie eza bongo même Bible lobe lenge sepela na kibolenge na yo mais il faut ça la juste attention toza na poto toyebi ke mibali na poto abala na ye mwasi pour rien parce que aganya mbongo ebele mais na kini mobali abimisa mbongo na ye abala yo c'est pas l'eau à boire et à facilité donc si mibali o babala babimisa mbongo babala Stella abala Vanessa abala nga eza facilité pour dire que on n'est pas de mauvaises filles au batba kanisa. Moi je dis naebi que batba il nga na ba Facebook il nga na ba Messenger ba WhatsApp et tout nga na ko poster Stella tina dernière demeure na ye ata batu ba juger ata batu ba lobby oh nga na yebi a Stella eza que Stella c'est une bonne femme c'est une bonne fille afin d'ana batu bien ayebi ko conseiller tozana loengete eza c'est normal biso so tozaka moko dimanche bobo église bobimi en famille ça arrive pour se balader un tout petit peu la kamutu nyonso bato bazoloba mabe pona Stella baza parfait te yango na baki na émission liboso oyo amoni que asala mabe te abamba Stella libanga baza ba parfait te misusu kutu baosala kutu ba plus pire que Stella mais Stella komi kutu na pire kutu ya asali na vie na ete soki nzambe azwi ame ya Stella eza parce que nzambe aza nzambe jaloux amoni na ye alingi na ye te mwana na ye akoma na baniveau moko boye oyo esala nzambe pasi mpe ya son ame aépargne ye oui lokumu ezonga mpa nzambe lokumu ezonga mpa nzambe baoyo bazofinga Stella bayebi te baokufa ndenge nini peut-être bango ezalaka plus que même Stella donc batika kojuge batika kopesa biso pasi lelo toza na esengo Clara abimi na koma Clara akomi très bien lelo kuta eza anniversaire na ye joyeux anniversaire ma chérie nzambe azwa lokumu normalement fête elingaki ezala samedi oyo mais nzambe kaka ayebi le pourquoi asali makambo yango ndenge esalami mais batika vraiment kopesa biso pasi batika vraiment kopesa biso pasi balela na biso elongo esala biso bien esala biso bien makasi Vanessa yo mutoza na kin déjà okomi kuna na ndaku eta ya ba mama et tout papa aussi na habité so dio komi kuna na famille ouais naza kutu sur place nde tozo sola boye naza sur place papa azate papa aza parqué na Gombe toza na maman nali mokie Dieu fait grâce maman azo surprendre nga moi je n'avais même pas la force je me disais son amoni je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai été surpris. Notre maman, c'est une femme forte dans la prière. Elle plaire sa fille. N'a pas parole de Dieu dans mon corps. N'a pas verset biblique. Elle m'a fortifié. J'ai même arrêté de pleurer. Je commence à rendre grâce à Dieu.
Donc voilà, maman, elle va bien, Dieu fait grâce. Après, si maman, elle est très forte en ce moment, elle nous a conseillé, donc ses filles, tous pour notre groupe Nabiso, j'ai essayé un peu d'édifier, conseil en Okuna. Maman, elle va bien, Dieu m'a fait grâce, elle a donné maman la force, elle est là, elle se tient. Elle prie, elle rend grâce à Dieu, donc c'est sa manière de plairer en fait. Elle prie pour l'âme des... Voilà. Mais sûrement, peut-être après, papa dans la parquet, c'est que vous portez plainte contre Mitterrand, après matin, on est encore là-bas, qu'est-ce qui est à la base, tout va là, tout va tenir moi-même, tout va salement, Belinga. Non, c'est normal, les logique, accident déjà salemi, et comme déjà dans ma beaucoup à l'état. Donc, tout en a qui n'a voiture à brallement, il faut porter brallement plainte, pas porter brallement plainte, et puis va porter mon pas à la qui n'a volant plainte. Il faut se justifier, il faut pas attendre par vous. Vraiment. Mais sinon, l'État, il y a petite sœur, Babima qui sera Mata. Il y a parmi bateau peut créer mon bateau, to au Kangaï, to hier aux années en bon terme na bandeko batikali. Reste raté parce que ce qui s'est passé, c'est la faute de personne. Aujourd'hui, nous, on est en vie. Même les gens qui vont nous écouter, invita bango un jour et pas makango, il y a des camarades na bango, tout comme amis ou ça arrive à tout le monde. Mutunyon soto ta jeune, ata komi maman, ata nini aleka wana. Sarah Bokangi, pourquoi? C'est arrivé, c'est pas de la faute de Sarah. Biso tout comme penga pena koyo ta la stella na ebisi que tika na coin. Moto pe tout y a koufi bokanga. Non. Donc c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas à la souci na ndenge na ye, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire là. Azala ki camarade ya Stella, alingela ki Stella mabete. C'est ce qui est arrivé komi tout comme il est pas pourquoi pe kozala wana pe na minute pas. C'est parce qu'elles ont envie, tout le monde va s'encharmer contre eux. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça fait ça. Vraiment, ça fait trop mal. Mais Yom Toza sur place, Maman Vane, jusque là, programme de GP Sami, Nandebino, Pebosa, structure Nabino, groupe Nabino WhatsApp, Bozana, Séverine, Sevastro, Bozana, Maman Vane, Nangola, Kuna. Déjà, beaucoup ça programme entre Bino Boye, déjà, Bocalé date, il a sorti, déjà, ils ont pour quand, et puis, veillée mortuaire, et ça, marqué la résidence dans l'Opangu. Est-ce que moyen rose à la famille va permettre de ya peut-être aux moins image dans l'Opangu, ceux qui vont rolinga, tout peut-être dans le quartier, ça des ordres, peut-être que lié moi, Nandeka, et le quartier, tout dans la famille. Bon, en fait, pour l'instant, nous va fixer programme T. Pour l'instant, le programme est T. Maman nous a juste dit, c'est prévu pour la semaine prochaine. Mais jour, non, c'est vraiment jour T. Mais là, je dois demander pour venir peut-être filmer ou poser des questions à la famille. Il faut tout la permission, tu vois, un peu, bazar blessé, peut-être que à cause de la part, peut-être que à cause de la partance. Je vais essayer de voir comme je suis là, comme ça, à côté ni en bien au courant alors. Mais sinon, bisopé, à côté étant des amis, tout ça qu'on s'organiser, bisopé à des camarades, famille, des frères, sa position. Donc, bisopé, tout ça en attente quoi. Vraiment, merci beaucoup, Mavan. Et maintenant, au cabinet déjà, nous avons vu car moi ya suka pona bato barota la bino bayoki ndenge lobby avant na tikabino mama va vu que nazana on a kabana na yo quels sont peut-être les bons souvenirs au Stella aux garder personnellement avant décès naé. Bon souvenir naé Stella, on avait parlé avec elle vu que Natika Bilamba, je l'ai envoyé des photos des habits. Elle m'avait promis, Vanessa, comme elle a toujours l'habitude de parler, car c'est qui s'accanaille toujours. Donc, on a regardé comme
Maman, il faut continuer. Elle m'avait beaucoup encouragée par rapport à ce que je fais. Elle m'avait beaucoup encouragée. Elle m'avait promis de passer tout le temps dans ma boutique. Elle m'avait promis qu'elle devait être là pour moi. Elle m'avait promis beaucoup de choses qu'elle n'a pas réalisées. Donc, elle m'avait beaucoup conseillé, comme elle conseille toujours. Et puis, maman conseillait, a conseillé à Kanaye. Tomesana na bamonkeri na biso donc akomaka sérieuse moto akosekrisa mais soki oba conseiller akomi sérieuse parfois okangeli okanda mpona likambo eza kutu ya ye te. Donc je garde toujours le bon côté là de ma copine ya koconseiller ngai. Donc voilà un peu. Merci beaucoup maman Vanessa. Maman Vanoli na Angola, quels sont peut-être les bons souvenirs où Estella où vous gardez vraiment ya copine na yo? Bon souvenir Estella n'a gardé et que dernièrement tu as eu un problème entre nous. Il a dit bande ko fa kopienga de trop bande ko benganga vanoni kolanda te nde mokili ezoloba intel aza copine na yo mosusu wana mpe aza camarade na yo mwana ntango bakombo te parce que émission batata besoin oyeba baproblème tozali nango te Estela bande kobenganga oyo bande kofortifie ngai banini fo kosambela fo kosala boye donc badernier souvenir na ye na gardaki ezaka wana. Séverine Sévestre, quels sont peut-être les bons souvenirs il y a copine à Estella aux eaux gardées déjà? Bon souvenir eza ebele. Bon souvenir eza ebele ya Stella eza ebele. Stella bon souvenir eza vraiment ebele. Mpona azala bref eza kaka Stella alinga omona motu na problème te. Stella alinga omona bato bakabwani te ke oyo bacamarade bokoza na baproblème. Elle a toujours été là mpona ko réconcilier batou. Donc Stella ebi ko motiver batou. Oh, on a affaire nous mokosala koza elo mokosalaka. Elle sait comment motiver les gens, comment on voit qu'elle a ba fleur, na ba projet pe ba faire ba osala. Donc azaki film roboye aebe jalouser motuté ki ozana elo ko no boya bando jalouser yo aluka pe akoma nango non. Ye aoluka nde to kende liboso. Donc kombono ekotangama ale yes kwa ke na kobeta tolo wana copine nanga donc c'est là zaki bongo. C'est là où on voit qu'il y a des fleurs. Donc, pour ngai na perdre copine mon habité na ozoye wapi, na ozoye lisusu wapi. Ya omoni en passant, na pe saka conseil na biso ba o totikali. To lingana vivant, On a regretté Stella na bossa et là on a lobela Stella te on a regretté ti lelo pour rappeler qu'elle a vraiment un espace à mener na motema na ngai. Donc aux envie to e bakolobana so lingara moto barezi je t'aime bien mon ami donc to lingana vraiment vivant to zela te to kufa poto bando la kisaba bolingo to za nango l'un envers l'autre to lingate ke to kufa to banda ko tchana ba statut to poster moninga to moninga envie poster amona combien on considéra kaye combien o linga kaye ngana zaki so na fandika bo mona Stella na moni message à Stella koti au mona komelaka je t'aime ma copine. Bébé na na statut ozomona donc tout ça là de nos vivants to linga te to kufa to banda ko lakisa na ke voilà la linga qui parce que déjà Stella omona ninyo so to sala te déjà kufi akei to sala ngo parce que atiki biso na choc makasi na motema mais tant que je suis en vie la kisanga mo wana na mona ngo de mon vivant oh maman biso alobaka naza besoin lia bambongo la bino ton naza en vie ton no kufa ta boso melinga cercle à cher non mona na ngango te non yeba na nga te ke bo dépenser ba millions pour la matanga na nga bo la kisanga ton naza en vie et ça vraiment liwa ya Stella et tikinga la ba trou moko na mutu et teinga makasi en fait et teinga vraiment mais non zela après faut na pesa contact pour na bato bazana besoin ko soutenir. Ah, d'accord. Oyo ba contacter na niveau kin na niveau ya poto je crois na WhatsApp na tinelo déjà lien na ndenga poto tozo tinango par virement na tinelo déjà lien na WhatsApp na ete so bokoko ko bimisango na écran mais na contact à kin ndi na za na numéro a o bato ya kin ba koki o contacter pour que ba soutenir ba maman oh peut-être ba maman moni que non bon naza besoin parce que na moni ba message o tindelenga ba tumsusu ba za besoin de soutenir famille donc
va contribuer tout ça donc contact ça parce que oui, na adopté bango toyebaka bato ya malamu elobi te ke famille ezokelela mais na matanga mwa symbole esalaka bien esalaka vraiment bien parce que eza perte mo ya makasi na famille donc ça fait mal. Voilà. Tema nazana yo nasila na yo bona ki osila na ba mama mususu. Message ni opesa na ba congolais nyonso surtout ya diaspora na oya awa parce que ezali kambozi congolaise et sali batu nyonso pasi. Message ni oki ko pesa na batu nyonso o ba ozali baku ya kotala live oyo. Ngai? Oui, Séverine, oui, nasila na yo. Ouais, en fait, message na opesa na ba congolais eza que tozalaka mingi na habitude soki likambo ekomeli bato totikaka kopesaka susu pasi totikaka kopesaka susu pasi donc toyebaka kokonsole mitema bato ezoki ngai nde na yebisaki oyo dernièrement na émission wana na poste video ya stela na photo ya stela na page na nga je te dis ezaka baétranger baafricain étranger nde bazokommente bazoyoka pasi mais bacongolais bazokomaka mabe ezosalanga mpasi donc nakoma kuti na point na supprime yango parce que bato baza bacamerounais baivoirien bazocompatir na ngai mais bacongolais eza ndenge na bino bafille bolingi vitesse eza pasi ça fait mal baresi congolais totika bongo message nga na opesa eza kaka que mutu nyonso tozalaka na mabe na biso tozala na malamu na biso tobotamaka pécheur mais eza te ke biso awa na mokili oui nde tozalaki bacamarade moko boye tondozwa temps ya kose conseiller tela kozala faillite mo na ndako na ye Séverine côté boye na ocomprendre te côté boye teselanga côté boye nasalaka boye côté boye toyebaki kopesa na baconseil toyebaki nzambe toyebi ndenge bagenaka nde bamataka bangomba ndenge bapriaka toyebi yango mais eza likambo ekomi elobi ata Vanessa soki mpe ye bayaki azwi stelaki etiki na coin accident moto esalami bato banga baloba mpe kaka mabe accident eyelaka bato nyonso toyebaka te liwe kozwela biso wapi eza mpona biso nyonso tobondela amastela ekende na kimia nzambe ayamba yango na kimia bolamu ya nzela ya stela ekoganga stela amemi bakamarade ebele na nzela ebele na nzela nzambe alors nzambe oyo ya mawa abengaka bale miséricordieux aopermettre te ke mabe ekomela stela mpe bato bazoloba mabe bayebaka nzambe aexistaka kolela na biso bacamarade ya stela kolela ya mama stela famille ya stela bandeko ya stela ekosala quelque chose na bavi na bango bacontinue koloba mabe bacontinue kofinga wana eza te mais nzambe aza juste juge. Merci beaucoup Séverine Mouchoua Sevastro, beaucoup de courage. Maman Vanessa, un mot aussi na ba congolais nyonso bakotala bino de partout dans le monde na ba obaro lo ba mabe na ba obaro compatir oki lo banine comme message pour que to kabana biso. Bon, naza na mingi oloba te, je suis tellement très choquée ya komona ba message ya bato mosusu et surtout bina ba contact na mosusu baza na poto bamema bandeko na bango na poto te baza na bafamille na bango mpe baza na kisasa peut-être ke baosala mpe mabe kutu koleka donc naopesaka conseil batekaka motu te likambo ekomeli baninga yo koteka te parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain nzambe nde ayebi donc naza na mingi oloba te merci mpona baoyo baosoutenir biso bazocompature na biso nasengi bango merci ebele baoyo bazocompature te donc merci beaucoup maman Vanessa. Maman Vanoli Nangola, quel est peut-être votre message pour que to kabwana ou pour le Brazzaville. Maman Vanoli. Allô? Naza vraiment na mingi oloba te. Na message nyana bisaka que na bato nyonso mabe mpona stela nzambe alingisa bango et surtout mpona bachroniqueur na bachroniqueuse oyo bakosala bémission bazotraite stela de ndumba bazotraite na oyo nyonso bango balingi naza vraiment na mingi oloba te naofungaka mawa nzambe ekitela bango mpo biso bato baninga stela baproche ya stela toza na pati mitema eza ya kozoka
même nga d'ici lundi naoza déjà na kine mpona yolela moninga. Donc batika bilobela surtout na bachroniqueur na bachroniqueuse batitre na bango ya ba live na bango ezosepelisa biso te bazozokisa biso na nyonso baoloba bapropos na bango baotenir na émission ya Stella batika koloba du n'importe quoi na télé na balive po bacomprendre kaka oyo batika bayebi bazi na bango misuka te batika vraiment surtout na bachroniqueur na bachroniqueuse oyo bazosala bémission sur affaire oyo batika eza eloko esengo te eza pasi biso tozoyoka bango. Merci beaucoup, vraiment. C'était très gentil. Nabino Misato, Vanoli, Vanessa et puis Séverine Sevastro. Nandenge bo accepter Penza live Oyo. Merci beaucoup. Boza la Penza forte. Nzamba Sungabino, Boza la Penza Makasi. Biso Torose la Penza programme Bima. Toroya Penza jour corps et Kobima pour que toi assistes Bino. Tozana Bino ensemble. Merci beaucoup. Vraiment, Nandenge bo permettre et pour disposer ton Bino. Nzamba Sungabino appelle Sabino Makasi. De rien. Merci beaucoup. Donc, là, on peut s'accorder contact et à Kim. Ok. On a soutien à Batou. Oui. Donc, la Kim va contacter plus 243 810 501 419. Ok, encore donc, répéter. plus 243 plus 243 810 501 419. Et ça, numéro, il y a 30 propre et à là. Donc, va contacter pour avoir soutien. Mais à niveau, il y a poto, on a tindi lien. Bon, numéro, il y a grand temps là-bas, on a poto. Non, on a vraiment permission. On a coupé ça. Mais on a tindi le lien, et ça par virement. Donc, tout ça, les cas virement, na yo, et comme il y a un compte pour la contribution ou participation, quoi. D'accord. Merci beaucoup, maman Séverine. C'est vaste, trop mon choix. Merci beaucoup. De rien, papa. Merci vraiment. Ok. Voilà. Donc, c'est par ici que la vie des hommes. J'ai eu très mal. Je suis très choqué. Ça fait trop mal. J'ai eu de larmes aux yeux. Paix à l'âme de Stella. Vraiment. Likambo. Oyo. Isali persi. Isali pasi. Motema ezoki. Ma monsieur kolela. Famille eleli. Baninga ba kolela. Ezo sala bien te. La bato. Oh, beaucoup interpréter ma bé. Le bozo le baba bêtise. Bozo baba n'importe quoi. Botika. Ceux qui bobi vraie histoire te botika. Mais tu qui papa qui est parqué. Faut pas qu'il ne comporte bralima plainte. Et puis Mitterrand. Nganga wana ou adja collection ba image toyeba pourquoi ya kimisa ki vola na ngamu na ya tikinga babaninga kala moko ya mobali misapi bakati yango. Gloire à Dieu. Bonne nouvelle est que Clara a remis colia rotambola mais jusque là ba yebisi pe dans tekele ki na ya kufi. Voilà ce qui fait mal. Alors comprenez mon émotion. Je suis tellement touché sur cette affaire. Tout le monde a un accident, tout le monde a un comme la rabat, tout le monde a passion et surtout que moi je suis vraiment dans la fragilité. Dans la émotion, dans la malikabo et ça rapassi. Dans la sunga maman, sunga libota, sunga pe mobile à Stella parce qu'elle a marié. Alors merci Nadji qui a réalisé l'émission Oyo. Merci na abonné exemple télévision beaucoup mon abiso toko ya penda na ba vérité toko kundola. C'est ça la déontologie journalistique. Raison pour laquelle tous les kakebele na moi ko sala musala et on doit en être fier. Tu as raté tout ça banalise bidon comme des chroniques fouati qui viennent rencontrer des bobards ou ba yebeli kamote bol ba n'importe quoi na télévision. Faut que Luka a fait vraiment mal botka rosa analyse so boye information te boke ko kundola boye ba journaliste là mon toi qui t'a celle descente sur terrain à Luka ramener ba bonnes informations bateau batala biso ba ça tellement important
il faut te respecter bango baro mériter respect bato bataka biso baro mériter respect honneur ba abonné ngana yebisaka bino bozaka su ba abonné te bokoma famille pe bokoma libota mutu nyonso olingaka biso continue ko s'abonner na exemple télévision aweza chaîne de l'excellence to leur abino ba information ya sûre et certaine. Merci. Te rappeler le sous na batutu ba abonné tout exemple télévision le 30 décembre oyo toujours ça la descente na orphelinat toke ko fêter toke ko tikela bana bitike bilamba bao bazangi ya kolia toke ko pesa bango. Merci déjà na bato ba contribuer au bazan besoin to kaboya lipamboli ensemble maman Régine maman Nelly Yannick Chamba boss Mboka baza ebele ya maman mo pa benga lobi na Canada lisusu maman Véronique aussi merci. Donc baza vraiment ebele au ba soutenir numéro na biso za affiché na écran na bino bo benga biso pour la contribution na ba soutien na bino et rosala bien nzamba ozanga teko pambola bino et puis bana wana baliaka balataka et puis misu batangaka parents moko abengaki ye faut adopter bana mibale afutela bango no fils que Minerval yo po ebike chaque fin du mois na bondo ozota engagement na futela ta bano Minerval nzamba ozanga teko pambola yo numéro na ngeza affiché na écran na bino. Je remercie infiniment Jonathan en obésité financière qui est notre partenaire, Malik Arafat, Vienna Willy Claude Jama, Bruno Aruna E19, Batunyo Sobolingangai, Nabo Bolinganga Lingarabino, Masterangat la vie de Dallas, Marco le designer, Marco Ngale, mon ami depuis les États-Unis, Nalingarabino. Je pense aussi également à Gilles, mon emploi et Geto Kamazi. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Merci à Gilles d'avoir réalisé cette émission. Merci aussi à Yahweh Mabanza et Lamba Nelamba. Yahweh Mabanza et Lamba Nelamba. Et Fanny Massoudi, Momi. Mami. Fanny Massoudi, clin d'œil spécial à toi. Et bon séjour à Istanbul, na Turquie. Yahweh Mabanza Penza. Nabi Kebakoli Nangezoye Paya Fanny Massoudi. Et comme ça là très bien. Je vous aime. D'ici là, portez-vous bien. Et bon suite de programme. Bon anniversaire. On a battu sur Baro fêter les loups. Mes condoléances sur Bakoufeli. Bonne fête de mariage Nabato Baroba Lelo, Nalinga Rabino, meilleurs vœux et bonne année à tous. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme. C'était la Barizi Baza, monsieur le journaliste. Bisous à Mélina Pamou, ma maman et famille Baza Mobimba. Je vous aime. Portez-vous bien. Beauté, Oeza Brand Cosmetic UK, Oeza produit en Doto et l'on a rabatache. Sopelini koza na tema ko ya bia ya propre oiza produit na ya kosala oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude oiza huile el kendaka na produit en doto. Donc so koza intéressé au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a payé dans Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za
en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc nous tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin donc mututo kota la biso dans besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision merci fondation Yabino Yangwana merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup Naba Fanatiko Bolingangai. Barezi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est pour un savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité, il y a artiste. Ba vie réelle, il y a artiste. Ba télé-surprise, il y a artiste. Boandozoa, ba film congolais, il y a artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préférée n'a changé comme à Barezi Baza TV. Ba te belé, ba retourner zéro bêtise dans le rôle là qui en et comme Barezi Baza TV, mais zéro bêtise et zakuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise n'a qu'à Barezi Baza TV. Pas de bêtises n'a qu'à Barezi Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon, oh. Barezi Baza TV. Bon, ça n'est RT. Barezi Baza TV. Bébé TV. Barezi Baza TV. Chaîne YouTube, nous avons l'actualité, le théâtre congolais, le film congolais. Oh, bon, nous avons en bonne et difforme. Car à la Katia. Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Bah tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barezi Baza télévision. Bah amoureux tu y a théâtre, bah tout botala SB TV, bah tout botala Belleville TV, bah tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, bah chaîne tout est diffusé à théâtre, bah Leke TV, bah tout, oh bah diffusé à théâtre. Alors, boki mambang, boki s'abonner pe, y a Barezi Baza TV, Yassika Eye, Barezi Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Montua Sevastro. Et Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et numéro par un téléphone. Maman Sévérine Montua Sevastro, assisi ma solo ara. Yo benga numéro na PSO na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant ni monga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro ana. Merci na yo maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chérie. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omela batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko.
opesi kuna bengi 00240 3 code mboka RDC 89 031 62 86 batine lumbo ezala te pe komi taka ngaki sinjoka kaka na ndimi ye bonga na sina swaki ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup, je vous aime tous, confiance kaka benga numéro wana agence Yassir. Merci, thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonios, ba gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official, toko le belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, bangonioso. Il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas ici. Donc, quand même, je pense que ça lit bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.